نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أهل البيت الطيبين الطاهرين. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا سولوتي كمن زامبي زامي سامي باينا بينو باومبو يا الله سبحانه وتعالى na isengo makasi mingi na sanza oyo ezali santo ya mu Ramadan na ndenge siliko komena biso na ndenge nzamba siliko bakatikati na Quran awana na surat Bakara 183e verset namba robinini ya soro ekomeli biso lokola bayo oyo balekaka liboso na biso nini ekomeli biso ezali suyam ndia continue lobike to kilana yango to kanga suyam na muntu oyo a respecter maroba oyo ayatul Quran asili kokanga suyam wallahi suma wa billahi wa kafa azali muntoyo nzamba azali kolakaya liboso paradis azali kolakaya lisusu nini bolamu oyo tolobaka nini rabbana fi dunia ke nzambe pesanga na mokili yango nini tango zali korespecte malobi Allah subhanahu wa ta'ala osili kosimba Ramadan okili yango na bacondition oyo ekoti yo soki ozali na maladi wana nde okanga suyam te pe maladi oyo ezali grave ndi wana suyam okanga te mais maladi oyo ezali ya moya bamike il faut kanga suyam na soki ozali na kati ya mobembo ya déplacement ya voyage ya musika ba séjour wana okoki kotia mwa pause mais na yo oyo ozali nzoto korongono quelle que soit la difficulté quelle que soit nini ozali obligé ya kokanga ya mu Ramadan pamba te ezali garanti mpona yo bolamu na yango Allah subhanahu wa ta'ala azana intérêt moko te na kati kuna yende ekota yo paradis ekopesa vie malamu awa na dunia ekoprotege yo contre makambo ezali ya mike oyo utaka na ngambo ya shetani pamba te nzambe alobi la ta'budu shaitan la'aduwwun mubin banada boyeba ete shaitan azali ennemi juré na bino ya solo tokosila kosimba suyam pamba te ezela biso nini protection contre shaitan ezela biso ouverture epesa biso mafatiro clé ya kotaka na yango aljana paradis yango wana te bandeko na nga bamusulman mpe bamusulman wallahi tokanga suyam kaka suyam moko na mutu akangi yango na ndenge elongo bani atie kodanga Allah subhanahu wa ta'ala katikati na vi na ye wallahi nzambe akolongola difficulté liboso na ye wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akopesa defete na ngambo ya babinemi na ye wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akopesa grande ouverture wallahi Allah subhanahu wa ta'ala akolongola ataka dara ezali ya mabe koutake na ngambo ya baandui kota bana kati kalikiliki ya mabe ke bana baza na bamaladi songo yo moko musala kobeba yo moko makam kobeba na muntu akambi un Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala azali capable ya kosala changement katikati na vi na yo mais ya liboso to se donata liboso na koluka bolamu ezali awa na dunia deuxième na akhira mokolo ya suka troisième et protéger biso katikati na kaburu wallahi ezana concentration to boya ba distraction oyo ezali ya tina te liboso na biso oyo tobengami bacroyant pamba te nzambe alobi ya ayuha ladina amanu abengi biso alibanani bino bay oyo bosili kondima banani bato basili koloba ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah basili kondima sola basili kondima zaka basili kondima suyama yango ekomeli biso ngai na yo ndeko to profiter mingi bazelaki suyama oyo basili komomona yango te na rahma na mawe ndoke na mawe ya kolo nzambe ngai na ito mérité kokoma katikati na 2025 ito mérité kokasu suyam na nini oyo topesi Allah na combien oyo tofuti na facture nini solo na bolongi Allah subhanahu wa ta'ala na miséricorde na ye ndinga sisi kitoke tosili ko mérité ya mu Ramadan ya 2025 mingi bazelaki yango na babozwi na bango na bariske na bango na basanté na bango batiaki makambo na bango tupi na préparation ya malamu ya Ramadan ya 2025 ekutanga na position tel ekutanga na nini tel mais Allah subhanahu wa ta'ala alingaki bango te bazala na biso lelo katikati na moya ya Ramadan oyo tokundi bango ebele ngai na yo tozi opportunité ya koma te kota katikati na sandi ya Ramadan oyo wallahi ya liboso toloba Allahu akbar torepetaka mingi la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah ya soro totia soro ezali lidoki na liboso tokila suyam lolenge bay oyo bazali liboso na biso mpe bakelaka suyam topesa mibeko ezali ya suyam totala bolamu oyo nzambe atie katikati na mwa ya suyam
Jambo rubini mote asiko kanga suyam mono kona ye binisi oder moka wana dunia bakomona ezali mabe me balobi ezali parmi ya parfum oyo batu ba confiance mukule ya mula kiyama na paradis. Wallahi tobanga Allah subhanahu wa ta'ala to sepena mo oyo esantu oyo ekomeli biso mo oyo nzambe zali ko banene tanazalul malaikatu wa ruhu fiha ba ange na ba esprit bakitakati na se pona koya kokoma na biso lokola ba amin kokoma na biso cette relation oyo zami sami ya makasi andore na yango. Wallahi opportunité oyo tokozango susu wapi ke nzambe ayebisa biso susu ke tanazalul malaikatu wa ruhu fiha katikati na buko na esante. Wallahi sumu wa billahi wa kafa tobanga Allah subhanahu wa ta'ala total opportunité total avantage au Allah subhanahu wa ta'ala asiko comme c'est la biso na 2025 na Ramadan ya 2025 o mingi basela ki pena ba moni yango te ngana to moni yango to profiter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.